Bana na Nzambe mbote na biso na esengo mingi lisusu mpona kokutana na bino nyonso bandeko na ngai mpona koloba koyekola muke mpe kososola maloba na Nzambe. Lelo nalingi tosola muke nayebi ete nalakaki bino ete tokosola mpona mibeko mpe ngolo. Kasi nkolo atie mwa lilako oyo muke ete nalendisa biso nyonso na lolenge tozali kokola kati na mokili oyo. Po toyebi ete biso nyonso bayo bazali baboti, nkolo azali kolakisa ngai ete soki ngai moboti namoni mwana na ngai oyo azali na mbula abotami akomi na mwa basanza mbula moko mibale misato mbala moko atiki kokola, eske ngai na kosepela? Ozali komona mwana soko tali lobi o azali na mbula misato, kasi baboti na ye bayebi ete mwana wana akomi na mbula 12. Na kasi ya liboso baboti bakozala na mawa, bakozala na nsoni, mitema na bango ekozala na mawa ntango nyonso, bakomitungisa na lolenge nyonso, bakoluka minganga na lolenge nyonso mpo ete mwana na bango oyo wana bayeba ntina nini azali kokola te. Soki ezali bilei azali kolia, soki ezali mai azali komela, soki ezali esika azali kofanda, baboti bakomitungisa na lolenge nyonso mpo ete basosola likambo nini ezali kati na mwana na bango, mpona nini mwana azali kokola te. Nkolo ayi kolakisa mpe ngai alobi ete ngai mpe lokola tata, motema na ngai Nzambe ezali komitungisa ntango nyonso mpe nazali na mawa ete bana na ngai baoyo babyangami na nkombo na ngai bazali kokola te. Nzambe azali na mawa, Nzambe motema na ye ezali komitungisama, Nzambe azali kolela. Mpona nini baoyo babyangami na nkombo na ye bana na ye, mpona nini tozali kokola te? Tobotami lisusu na molimo kasi tosuki na nzela. Obele lolenge moko batata na bamama bazali konyokoma na mitema na bango mpe na mawa ete mwana oyo azali na mbula 12 azali kokola lokola mwana azali na mbula misato na miso mpe na bongo na makanisi. Nzambe mpe lolenge moko azali na mawa komona baoyo na ye bazali kokola te. Bandeko na ngai, na yango lelo nalingi tosolola muke na kati na makomi kososola ete ntina nini tozali kokola te. Toluka ntina na yango tobondela. Nzambe na ngolu yo ozali nkolo na nguya, mopesi na nyonso, mokokisi na bilaka, Nzambe na bikamwa. Papa toye lisusu epai na yo kosenga ngolu, kosenga bolingo na yo, kosenga bwanya ete tososola maloba na yo. Nkolo soki molimo na yo mosantu ezali na biso te Yawe, tokoki kososola eloko anta moko te. Sungaka biso na ntango oyo ofungola bongo na moko oyo baoyo bakoyoka maloba na yo na mpokwa na ntongo mpe na mpokwa na lelo, ete biso nyonso totambola elongo na yo, tozala na bwanya, tososola nzela nini tozali kotambola, ete molimo na mosantu na yo nde akamba biso ete tokola kati na maloba na yo, na nkombo mosantu na Yesu Masia yoyo azali nkolo mpe mobikisi na biso. Amen. Tokende na buku na baebele, Hébreux chapitre 5. Na baebele chapitre ya 5 tokobana na verset 11 na 11 kino 14 kino 14. Baebre bolimbisa ngai lisusu na kotanga na buku na lompoto po ete yango ezali oyo nazali na yango mpe na kolimbola yango na lingala. We have much to say about this. Tozali na mingi pona koloba oyo Paulo azali koloba. Alobi ete tozali na mingi pona koloba, but it's hard to make it clear to you
po ezali mpasi mpona kolimbola yango epai na bino, because you no longer try to understand, mpo ete bozali kolinga te kososola. In fact, na yango, though by this time you ought to be teacher, na yango na ntango oyo ifale bozala lokola balakisi. You need someone to teach you the elementary truth of God all over again. Bozangi moto mosusu ayako lakisabino libandeli na maloba na nzambe lisusu. Tozangi moto mosusu ayako lakisabiso. You need milk. Bozangi milk. No solid food. Kasibile ya makasite. Anyone who live on milk, moto nani azaliko bika na miliki, being still an infant, azali obena indo bebe. It is not acquainted with the teaching about the righteousness. Azali na bongi na note na koyekola maloba na boyenge ben. But solid food, kasi, bilei na makasi, is for the mature. Is na baoyo bakomi deja na maturité. Who by constant use, baoyo ntango nyoso bazaliko lia yango, bazaliko utilize yango, have trained themselves. Bamila kisi bango moko to distinguish good from evil. Mpona koyeba mabina malamu. Alobi ete na 14, but solid food bilei na makasi, ezali mpona baoyo bazali na maturité, baoyo bayebi makambo, baoyo bazali ko utiliser yango ntango nyonso, bazali ko s'entraîner, bazali ko milakisa mpo bayeba mabina malamu. Bilei na makasi mpena miliki. Motuna na ngai na lelo ndeko na ngai, bilei nini yo zali kolia? Ozali kolia miliki, soko ozali kolia miliki nde moto azali koleisa yo lokola bebe. Ou bien ozali kolia bilei na makasi, oyo bana pe mikolo tozali kolia. Mpo bandeko na ngai biso nyonso tozali na bana, toyebi soki mwana azali muke, akotuna yo bilei papa, mama, na yo kinzala. Okopesa ye bilei oyo bozali na yango na ndako. Soki azali na ino bebe, akolobela kote, akolelobela kolela. Mpe mama akopesa ye mabele. Ntango mosusu akolela kotia motu boye. Soki mabele wana ezali mabe, mwana akolingisa motu, akolingalia yango te. Me soki mwana akomi mukola ye abandi kososola makambo, okopesa ye bilei soki ezali mabe, akotala nano na miso, tango so akoloba na kolia te. Po mwana yebi eloko na malamu, mpe eloko na mabe. Mpona nini? Ayebi de soka ale eloko na malamu, otuni akoloba, mpo ete na kokola na kozala na nguya. Mpo ete na kokola na kokoma monene. Lokola papa, lokola mama. Bilei nini ndeko na ngai yo ozali kolia? Bilei nini ngana azali kolia? Oyo ezali kopesa lobiko na nzoto na ngai. Oyo ezali kopesa lobiko na bongo na makanisi na ngai, na molimo na ngai. Bilei oyo Paulo azali koloba yango. Bilei na molimo. Yo ozali kolia bilei oyo wapi ndeko na ngai? Ozali kolia kobe bilei na nzoto. Mpo ete Yesu Masiya ayebisaki Nikodemo na buku ya Yohane chapitre ya liboso. Ete soki olingi kokota na bokonzi na lona na Yohane chapitre ya olimbisanga na misato. Soki olingi kokota na bokonzi na lona verset ya liboso kilo ya libwa, kokota na bokonzi na lona obotama na molimo. Nzoto ezali kobotisa nzoto, molimo ezali kobotisa molimo. Nzoto banyama bazeno ya bango nzoto, mbisi bazeno na bango nzoto, mosuni, bandek, biso mpe bato tozali na yango. Kasi baoyo bakokota na bokonzi na Nzambe, bakokota na nzoto oyo te, na molimo, na nzoto Yesu akolakisa bango. Ese babotama lisusu na kati na molimo. Ntango yo sili kobotama kati na molimo, ozali kokola lolenge nini? Bilei nini yo ozali kolia mpo ete okola na lolenge oyo ekoki mpo ete okota na bokonzi na Nzambe. Ntango bana bazali kokola, bana bayebi bandeko na ngai ya solo. Bilei ya solo
mpe bilei ya mabe ya lokuta. Bandimi na ntango oyo tokomi lokola bana mike, toyebi lisusu bilei ya malamu lisusu te. Lokola Paulo alobaki, tozali kotika bato baleisa biso, bapesa biso oyo tolingi mpo ete mokili ezali na bilei oyo na bango moko. Bakomi koleisa biso lolenge moko na bango, biso mpe tozali kolia. Nyonso oyo mokili bazali koloba tokomi kosala yango. Tobosani ete bilei na mokili euti epai na oyo azali kokonza mokili, ye Satana. Tanga na buku na Yohane ya liboso chapitre 2 obani na verset 15 jusqu'à 17 alobi ete kolinga mokili te, mpo eloko nyonso na mokili euti epai na Nzambe. Biso tokomi kolula mokili na biloko oyo na mokili. Bilei nini ndeko na ngai yo ozali komiliela? Soki totangi na buku na Misala chapitre 17, Acte chapitre 17, Misala chapitre 17, na verset ya zomi kino zomi na mibale. Toyoka. As soon as it was night, ntango ekomaki butu, the believer sent Paul and Silas away to Berea. Bandimi batindaki Paulo na Silasi na mboka na Berea. On arriving there, ntango bakomi kuna, they went to the Jewish synagogue. Bakoti na synagogue ya Bajuif. Now, na yango, the Berean Jews were more noble character than those in Thessalonica. Balobike Bajuif ya Berea bazalaki na mwa mayele na bososoli malamu koleka bawe na Thessalonica. Mpona nini? For they received the message with great eagerness. Mpo ete bayokaki maloba na Nzambe mpe basosolaki yango bamonaki yango ezali bosolo, and examine the scripture every day. Mpe bakomaki kotanga yango mikolo nyonso mpo ete bayeba soki oyo Paulo azali koloba ezali ya solo, to see what is Paul said was it true. As a result, many of them believe. Mpona yango, mpona kososola maloba mingi bandimaki nkolo, mpe motuya na bango ekomaki ebele. Mpona nini? Bayokaki Paulo azali kopesa bango bilei na kolia, bakomi kotala soki Paulo makambo azali koloba ezali ya solo. Ntango bamoni bilei ezali ya solo mpo bakomaki na maturité, bakomi kolamba yango bango moko, bakomi kolia yango bango moko, bakomi na nzoto kolongonu, bakomi na nzoto na nguya, mpe mingi bamoni bango ete ya solo, bakomi na nzoto na nguya, mingi mpe baye kosangana ete bango mpe balia. Ndeko na ngai, bilei na molimo yo ozali kolia nini? Butu mpe moi nayebisa yo bilei oyo biso tokomi kolia mikolo oyo: télévision, kotonga, kofinga, kolula, basi na baninga, bana oyo koki kobota, internet, Facebook, Instagram, oyo ekomi YouTube, oyo ekomi bilei na yango. Baninga bazali kolia nta YouTube olia bilei oyo ozali komona bateyi bana na Nzambe bazali kolakisa bino ya solo, yo komi kolia bilei oyo kotala oyo mokili bazali kosala. Bilei nini yo ozali komilele kanisa na yango? Mokolo moko napesa bino lisese, liboso na kota na lisese, nalingi nasosolisa biso ete oyo ezali bilei. Mpona nini? Tokenda na mokanda na Ezekiel. Na mokanda na Ezekiel, soki tokenda na chapitre 3 verset 1 obani na 1 jusqu'à na 4, okomona Nzambe azali koyebisa Ezekiel ete alia buku oyo yango ezali bilei. Alobi nini? And he said to me, nde ye Nzambe ayebisi ngai, Ezekiel azali koloba, son of man, mwana na moto, eat what is before you, lia oyo ezali liboso na yo, eat this scroll, lia buku oyo, then go and speak to the people of Israel, mpe kende oyebisa na bana na Israeli, olobela bango. So I opened my mouth and he gave me the scroll to eat.
mpe nafungoli monoko na ngai apesi ngai buku ete nalia yango. Then he said to me, mpe ayebisi ngai, son of man, eat this scroll and I am giving you. Abi mwana na moto, lia buku oyo nazali kopesa na yo, and fill your stomach, mpe tondisa libumu na yo na yango. So I ate it, mpe nale yango, and it tasted as sweet as honey in my mouth. Ezalaki lokola mpako kati na monoko na ngai. Then he said to me, mpe ayebisi ngai, son of man, mwana na moto, go now to the people of Israel and speak my word. Pekenda na bana na Israel oyebisa bango maloba na ngai. Osili kolia ekoti sika oyo kenda obibisa yango lobela bana na Israel maloba na ngai. Tanga na Jérémie chapitre 15 verset 6 à 7. Tanga na Jean chapitre 4 verset 31 à 34. Yesu ayebisi bayekoli na ye nini. Ntango bango bakendaki na ville koluka biloko ye atikali akutani na mwasi wana azali kosola na ye. Ntango bazongi bayebisi ali alobi ete na le bilei oyo boyebi esike utite bayekoli bamituna balobi esike moto mosusu apesi bilei aobi bilei na ngai ezali nini ezali ete kokokisa mokano na tata na ngai bilei na ye na Yesu ezali liloba na Nzambe bilei na yo ndeko ezali nini ozali kolia butu pe moi nini ndeko na ngai na yebisa bino lisesi moko mokolo moko nazalaki na mosala na kati na mosala nakutani na mwana moko azalaki na mbula ntuku minei na misato ndeko moko boye tosolo atuni yo ozali motei moto moko ayebisaki ete nazali motei abi nalobi nazali motei tobandi kosola moke abi ongai mpe nayebi Nzambe nde mpe nazali mokristo nabi ozali mokristo malamu nabi sikoyo na yo osalaka nini na mokolo na yo abi nazalaka très occupé mpona nini nayebisaki eske okoki koya na mokolo na poso na mabondeli abi mokolo wana na kosala nabi nasalaka étude biblique nabi mokolo nini yo ozali polele mpo ete tokutana abi mikolo oyo nazali très occupé moyen neto moninga soki nasilisi mosala oyo nazala mwa mosala mosusu ya moke nasalaka mpe tala nazali na bana mwasi na ngai fo tobima na mema bana ayebisi ngai plan na ye makambo ebele na bia bongo yo lobi ozali mokristo ntango nini ozwaka mpo na Nzambe abi nabondelaka nabi obonda bio nakenda na église nabi okendaka ntango nini mpo yo lobi ozali biza bio soki na Noël ye tokendaka na mwasi na bana biso tokenda losambo nabi malamu ntango mosusu mpe na Pâques nabi ok nabi ok nabi zwa papier napesi ye papier nabi sayelanga cercle asali cercle oyo boye nabi pesa ngai bomoi na yo na 24 heures na mokolo mobimba osalaka nini makambo oyo osalaka asali adivise alobi nasalaka awa 8 heures du temps ya mosala soki baoyo bakende classe nakopesa bino 8 heures du temps na kelasi nabi bongo olalaka bio nalalaka 6 heures ntango mosusu ok 8 heures du temps ya classe ou bien mosala 6 heures du temps ya mpongi na 24 heures tolongoli awa 12 heures atikali na 10 heures nabi bongo 10 wana etikali osalaka nini alobi naza famille nabia natie famille awa alobi bafriend baninga natie bafriend awa fan kosepela makambo na ye ya prix miscellaneous etc alobi lokola cleaning kosukola ndako kobongisa libanda na ndako na ngai kolamba kosala mwa makambo kotala TV nalingaka kosala Nintendo game kojouer baje ta mosusu nazalaka na social media kosola na bato bakamarade et puis shopping mais atiaki pati oyo te na likolo natuni bongo Nzambe alobi nabondelaka nabi obondelaka bongo ozwaka combien de temps bitango mosusu ntango ava na lala na bonde na bia na pesa au moins 3 minutes bien no sambo 3 minutes ko yebisaka Nzambe abatela ngai na bioke na bitango mosusu po bonda bien na bibongo tango kolia bia oui tango na liaka na bonde na ntango mosusu na pamboli biloko na bia na pesa yo 2 minutes bien 2 minutes za ok ntango na silisi yango
nalakisi na bi oyo ezali bomoi na yo. Na 24 heures ozali na 1440 minutes. Na 1440 minutes na yo opesaka Nzambe 5 minutes. Yo otikalaka na 1435 minutes. Na libongoli yango na bi est-ce que obosani ete 24 heures wana 1435 minutes ezali ya yo te, ezali ya Nzambe. Ye nde moto apesaka yo yango. Ntango yo okekolala ye azali kobatela yo. Obe ye mpe moto azali kolamusa yo, lamuka ntongo etali. Osukoli ole osali makambo na yo azali kobatela yo. Olingi okota na montuka nekola biso bao tovali na mpoto awa mintuka na bino bao bazali bipai wapi na Kisasa soki na mboka ni mintuka ezali koleka gauche à droite. Ye wana atindi banze na obibo batela mwana na ngai po abianga mina nkomo na ngai ezali satana konguluma koleka gauche à droite obi banze na ye ba batela yo. Yo wana okoti na montuka ou bien na fula ou bien na taxi. Ozali kokendaka ye mpe azali kobatelaka yo. Kino na mosala. Soki likama ezali akosala effort ke taximen wana na longwa te. Fula wana na longwa te. Ou bien pineto bwana. Ou bien bazangi essence. Or ke likama ezali liboso aboyi yo mwana na ye otutana na yango. Biso nyonso. Kino akozongisa yo na ndako. Bile azali kopesa nta moi makasi. Azali koepargne yo. Nyonso azali kosala. Anta lobi ke yo azali komona ka mpasi kasi ozali na bomoi. Mpema na ye na bomoi azali kopesa yo butu mpemoi. Kasi yo biangami mwana na ye ozali kopesa ye 5 minutes. Bongo soki na tuni gaso yango. Na bongo soki lelo oyo ngana tozali kosolola. Okufi kaka sikoyo. Otelemi liboso na Nzambe. Asali mpe obela lolenge moko oyo ngana sali. Obi mwana na ngai. Bamzela ezali mibale bikuki, bapote. Moko yango kuna kasi nazali kokwatisa moto na lolengo ya sali na nse. Atalisi obi, ok. Ngai na bana kopesa yo 24 heures na ngai. Tala oyo yo zalaki kopesa ngai. Ponaka nzela oyo yo kokota. Okokende na kokoyo wapi? Tango nalakisi yango mpisoli ebimi na miso na ye. Nalobi ndeko na ngai kolela te. Ntango ezali na ye. Me ntango ezali moke. Ekokende yo na ndako na yo. Nalobi zwa papier oyo. Sala yango. Otia likolo na frigo na yo. Ntango nyonso ozali koya. Omitala. Ozali kolia bilei nini? Natuni ozali na Biblia alobi nazali na Biblia ezali apio na ezali na ndako me quelque part. Nalobi quelque part. Bilei il fallait bien olia yango wana. Yo boaka yango quelque part. Me bilei oyo na mokili ozali koliaka yango butu mpemoi. Ndeko na ngai. Ozali kolia nini? Po bilei oyo ozali kolia yango nde kokolisa nzoto na yo. Okolongwa mwana muke mpo okoma mukolo. Okolongwa bebe okoma mukolo. Okososola bilei oyo ya malamu. Oyo ezali kopesa nzoto na yo nguya. Okolia lisusu oyo moto mosusu azali koleisa yo te. Me biso bandimi na mikolo oyo tozali kotika bato mosusu baleisa biso. Balobela biso. Bango mpe bazali kolobela biso oyo ezali na intérêt na bango. Oyo ezali na intérêt na Nzambe te. Mpo basali na lokuta baleki ebele bandeko na ngai. Yo ozali lokola bato baberie oyo bazalaki kotala liloba ntango nyonso mpo ete basosola oyo Polo azali koyebisa bango ezali bosolo. Ubi ozali kotika moto mosusu amelisa yo miliki na ino ozali mwana elobaki Polo na buku na bayebele. Ete ba mosusu bazali neno bana bakoki na ino na maloba na boyenge benite na bosolo na Nzambe. Mpote mokili balobi ete tosala boye tondimi kasi tobosani oyo Nzambe azali koyebisa biso. Tozali naino obele babebe. Mpote soki mwana azali kokola
azali kolia malamu azali kokola ntango pe mwana azali kokola soko otuni ye soki okoli okomi mukolo olingi ozala nini mwana nyonso ayebi ete ngai soki nakomi mukolo mosusu akoloba nalingi nakoma docteur mosusu aloba ngai nakolinga nakoma policier mosusu aloba ngai nakolinga nazala molakisi mosusu akoloba ngai nalingi nazala pasteur mosusu alobi ngai nazala gouverneur mwana na mwana mosusu alobi ngai nakozala athlète nabetaka basket NBA mwana na mwana ayebi nini alingi azala ntango azali kokola okomona mwana moko te soki otuni ye yo olingi ozala nini akoyebisa ute ngai nalingi nakola ayebi ete soki azali kolia malamu akokola soki akoli fo azala eloko moko boye bongo yo bongo ngai esili ngai kobotama kati na molimo na mibiangi mondimi na Yesu Masiya nazali kolanda nzela na Yesu nalingi nazala lokola nani soki nakoli napesa bino exemple na buku na mikonzi ya mibale na derwa soki otali yango derwa na mikonzi ya mibale chapitre 2 na mikonzi na mibale derwa chapitre 2 soki otali na verset 9 balobi wende oyo Elia na Elisa when they had a cross Elijah said to Elisha ntango bakatisi Elia ayebisi Elisa tell me what can I do for you before I am taken from you yebisa ngai nini olingi nasala mpona ubia na pesa yo liboso nzambe azwa ngai let me inherit a double portion of your spirit Elisha said Elisa yebisi tika ete nazwa double ya puissance ya molimo oyo ezali na kati na yo mwana muki azali kokolo tuni olingo ozala nani azali kotala alobi soki nakomi basketeur NBA nakozala mbongo ebele nakozala famous alobi nga nalingi nazala basketeur mosusu atali alingaka bana mingi alingaka kosalisa kosunga alobi ngai nalingi nazala docteur nasungaka bana mosusu alobi ngai nalingi nazala polisi mpo ete nabongisa loi na mboka moto na moto ayebi eloko yalingi soki akoli Elisa ya yebisi Elize ete ngai nalingi nazala molimo oyo ezali double na puissance oyo ozali na yango Elia yebisi ete soki omoni ngai ntango nazali kokende okozwa yango po ezali eloko mpasi mpo otuna ngai ezali ngai te nzambe moto akoyikopesa emonaki Elia azali komata monkoto na ye kwe ye azwi yango azwi puissance yango azwi double na oyo Elia azalaki na yango ndeko na ngai nazali kotuna yo na mituna mpe ngai ezali ngai kokola kati na molimo nalingi nakoma lokola nani olingi okoma lokola Petero lokola Paul lokola Yesu olingi okoma lokola nani soki totali na buku na mokonzi ya liboso chapitre 3:7 ya nzambe atuni motuna oyo nzambe atunaki na Salomo olingi na pesa yo nini Salomo atali nyonso alobi nkolo pesa ngai mayele soki nakoli papa na nkati na molimo ngai nalingi nazala obele na mayele ete nakonza bana na yo nyonso na bosolo na yo nzambe alobi moto moko na mokili atuna ngai likambo wana te nakopesa yo mayele oyo eleki mokili mobimba oyo moto moko te na mokili akozala na yango banda ebandeli kino nsuka mpe nakopesa yo oyo yo osengi te yo tango okoli kati na molimo olingi ozala lokola nani olingi nzambe apesa yo nini mpo ifo ozala na eloko moko oyo olingi o set up obongisa lolenge nini olingi ozala ezali yo kokola soki totali bathlete soki totali buku na Philippiens chapitre 3 obandi na verset 17-19 Paul azali koyebisa bien bozala bozwa ngai lokola exemple na bino bolanda matambe na ngai est-ce que ozali kolanda matambe na Paul mpona nini totala na buku na Timote
mpo moto nyonso oyo asali abongisi lolenge alingi akoma makanisi na ye ezala kobe na lolenge wana mpo ete aboutir akoma na esiko ya soki alingi aza docteur akobunda akoyekola na klasi ntango nyonso mpo ete alonga ete akoma docteur ntango akokoma docteur azwi lokola trophy reward c'est-à-dire azwi bénéfice na yango soki yo olingi okoma docteur oyo 8 na yo ya mosala 6 na yo ya kolala ozali na ntango mpona famille ntango mpona bakamarade ntango mpona kosakana ntango mpona biloko nyonso osali bongo yo oyo ntango oyo 5 minutes na 24 ezali ntango na yo ya koyekola est-ce que okokoma docteur ndeko na soki ozali kosala olingi okoma na MBA basketeur oyo 8 na yo ya classe 6 ya kolala famille bande bakamaradi tango na ya fan na kolamba na kosala kotala TV kosala shopping kosakana kotala television internet Facebook mais yo kendeke na basket kosakana kuna kosala practice na yo 5 minutes est-ce que okoma na MBA soki oyo ezali lolenge yo olingi kokota na bokonzi na Nzambe est-ce que okanisi okokota bilei nini ndeko na ngai yo ozali kolia butu mpemwe baathlete ntango bazali koluka ete bakota bandeko na ngai bakopesa bomoi na bango mobimba bakosala baentraînement nta na butu na lolenge nyonso oyo ezala sport ndenge nini ezala boxing surtout taloba boxe yo soki ozali boxer yo mpesa kobele 5 minutes okotaka na ring anta mwana moke akobeta yo 5 minutes na ring entraîneur nini akolinga entraîner yo ozali kopesa 5 minutes mpamba mpo ete ozali mokona ya mobimba okangami obele na makambo na biloko na mokili oyo ezali na entraîneur moko te akolinga entraîner yo na 5 minutes anta mpo se entraîner yo moko na 5 minutes bongo yo olingi kokota na bokonzi na Nzambe Paulo azali koloba ete bilei na makasi ezali mpo na mani bawe bazali na mature est-ce que yo ozali na maturité bazali ko s'entraîner bango moko est-ce que yo ozali ko s'entraîner ndeko na ngai ozali kotanga lilo ozali kososo mpo ezali yo ko s'entraîner Nzambe ayebi Yesu Masi ayebi pote ye azali liloba na bomoi ayebi motema na yo ayebi motema na ngai ezali yo na mposa kolia bilei na solo yende azali kopesa mpo alobai na kotika bino bitikete na kotinda mosungi molimo mosantu yende akolakisa bino na ngai ye mosungi molimo akoya mpo ayebi mposa na motema na yo mpe akolakisa yo bosolo na maloba na Nzambe ndeko na ngai ya solo ozali na mposa na kokena na Olympique ya solo ozali na mposa na kokota na bokonzi na Nzambe na solo ozali na mposa kokuzala docteur ozali na mposa kokoma boxer ozali na mposa kokoma na MBA bongo entraînement nini yo ozali kosala ya 5 minutes kanisa yango na mokolo na lelo na buku na Timothée ya mibale lobi bono 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8 For I am ready yoka oyo Paulo azali koloba For I am ready being poured out like a drink offering sika oyo nakomi prêt lokola masanga oyo mutu alingi ambele oyo alingi kosopa and the time for my departure is near ntango na ngai na kokenda ekoki ndeko na ngai zwa liloba oyo na 2 Timothée otanga yango okanisa na lolenge yo ozali kotambola soki ntango na yo Nzambe alingi kobyanga yo ya kokufa ekoki soki ozali na mbeto oyo olingi ozongisa molimo na epa na Nzambe olinga okende libela est-ce que okoki koloba maloba oyo tanga yango omitia na esika na Paulo na mokolo na lelo
ete soki mokolo na ngai ekomi lelo eske maloba oyo nakoki koloba yango ya solo na lolenge oyo nazali kotambola na bilei oyo nazali kolia na entraînement oyo nazali kosala. Paulo alobi nini? Ntango na ngai ekoki mpona kokende, I have fought a good fight. Nabundi etumba ya kitoko. I have finished the race. Mpe nasilisi kopota. Nasilisi rice. Kopota mbango. I have kept a faith. Nasilisi kokanga kondima. Now there is a store for me. Sikaoyo ezali na eboma melompo na ngai, the crown of righteousness. Montole na kembo, which the Lord, the righteous judge, will reward to me. Oyo nkolo mokonzi, ye mokonzi ya solo ya boyenge beni akolatisa ngai ye Yesu. Alobi nini? And not only to me, mpe obele pona ngai mokote, but also to all who have longed for his appearing. Mpe na baoyo bazali kozela kuyana. Paulo alobi ye asilisi race, asilisi kondima, abundi etumba longi, mpe montole na nkembo. Ezali bato kosala compétition bazwaka montole. Soko kene olympique balatisa bango montole, na mosusu balatisa yango chaîne, médaille ya or. Bato ya mibale ya bronze, silver, bronze bakei. Soki yo osalaki entraînement, yo pesa kobele 5 minutes. Yo kanisi okolata médaille d'or, même ya bronze. Bao yo makanisi na bango ezali mpona ko achieve kokokisa eloko moko boye, bazali kobunda butu mpe moi ete bazwa yango. Me biso tozali kobunda butu mpe moi na oyo ezali kobeba oyo na mokili. Yango liloba na Nzambe lobi ete tolinga mokili te na 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Bibolinga mokili te na biloko nyonso na mokili mpo ete nyonso na mokili euti epai na Nzambe. Biso tozali kobunda na kobela na mokili. Tolonga mokili. Tozwa mokili. Kasi oyo ekoumela seko na seko tobosalia. Bomoi na moto. 1440 minutes oyo Nzambe apesaka yo ya ye ya yote. Me yo apesaka ye 5 minutes. Na motema mabe lokoso na yo mpe na ngai biso topesaka ye 5 minutes, biso tozwaka combien? 1435 minutes. Égoïste. Motema likundu. Tobosani Nzambe. Kasi tolobi ete Nzambe azali na ngolu akokotisa ngai na bokozi na lolo ya solo. Tozali ntango nyonso kopesa excuse. Ntango nyonso tozali kopesa excuse. Na mukana ya Luc chapitre 9. Toyoka liseso Yesu azali koloba. Soki tobandi na verset na 57. As they were walking, tango bazalaki kotambola along nanzela, along the road, a man said to him, Moto atuni Yesu, ayebisi Yesu, I will follow you wherever you go. Na kolanda yo bipa nyonso yo zali kokende. Wana maloba na biso tolobaka. Na kolanda Yesu kino nsuka na bikeke. Jesus replied, Yesu alobi, fox have den, babanya bazali na matoka, and the bird have nest, mpe bandeke bazali na bisika bavandaka. But the Son of Man has no place to lay his head. Kasi mwana na moto azali na esika ya kutia moto te. He said to another man, ntango mosusu toyebi ete mpona kolanda Yesu ezali mikakatano, ezali mpasi. Ukimbi. Yango moni mingi bakoti na mposa na mbongo, na mposa na biloko na mokili. Basali na lokuta bazali ko lobela bino oyo bango balingi mpo bazwa. Alors na kati na bana na Nzambe tokoki komona mpona kokota na bokonzi na Nzambe, ifo zala na mbongo, ifo zala oyebana, ifo zala na nyonso. Yesu alobi ete mwana na moto azali na esika nta ya kotia mutu te. Yesu azalaki moto na mbongo te bandeko na ngai.
bayekoli bazalaki bato na mbongo te. Baoyo bazalaki bato na mbongo, batikaki mbongo balandaki Yesu. Petero azalaki businessman, atikaki business na koluba mbisi alandi Yesu. Bamosusu bazalaki kokongola bataxe, batikaki yango. And he said to another, Yesu ayebisi mosusu, follow me, landa ngai. But he replied, alobi, Lord Nkolo, first let me go and bury my father. By skis to pesa obi, tika neno nakende kukunda bota na ngai. Nkolo, tika na ino mikolo oyo nazali okipe mosala eleki. Yawe, tika na ino bana na ngai bazali kosala ba examen ta ya kobondre ezali te. Nzambe, tika ngai na ino omoni nga nazali na problème na mariage ngana mobali na ngai. Mikolo oyo ta ya kotanga ta Bible ezali te. Il faut na luka avocat. Yawe, tika na tozali kopesa kobre by skis. Jesus said to him, let the dead bury their own dead. Tika bakufi bamekunda bangumo. Still another says, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye. Mosobina kolanda yo kasi zira naino na kende koyebisa bandiko na ngai pesa bango revoir. Ezali yo kokende ko kanisi yo kozonga. Bongo soki azwi molimo na yo ntango yo zali na nzela. Wana biso bandimi. Ntango nyonso tozali kopesa keskizi. Tozali kopesa eskizi, tozali koloba ete bomo inanga ezali okipe, nazali okipe trop. Ntango na eno nasula na Nzambe ezali neno te, na eno azela. Ezali na loyembo moko tata na ngai abanaki koyemba yango. Epesaka ngai mawa ntango nyonso. Elobi ete ndeko bongisa na yo molimo awanse yesa biangi yo. Bongo azali koloba ete nakanisaki ntango na liwa ye na eno te, kasi Yesu alobi ngai na biangi yo oya kupina. Alobi nkolo zila ngai na eno nazali na eno mwana. Nzambe alobi te ngai na biangi yo yaka kupina. Bongo soki abiangi yo okela kupina. Yo lobaki na eno ntango ezali na eno, ozali na eno na ntango, ozali trop occupé. Mais ya alobi ndeko bongisa na yo molimo awanse yesa biangi yo. Tata bongisa na yo molimo awanse yesa biangi yo. Na kanisa kiete tango naliwa eye ina inote. Ngai na biangi yo kupema kolozi la ngai poete nazali naino mwana. Ngai na biangi yo kupema nye mama bongisa na yo molimo awanse yesa biangi yo. Tatabo ndeko na ngai uyo koyebisa enkolo zila ngai na eno nazali na eno mwana. Ye alobi ngai na biangi yo ya kopema. Bongo soki yo mibongisaki na eno te, kanisa papa, bilei nini yo ozali kolia, lolenge nini yo ozali kokola, ozali kozela baleisaka yo kaka, ozali na eno bene mwana, ou bien ozali mature na maturité yo moko ozali komileisa. Tozala lokola bandimi na berien baoyo ntango nyonso ezali polo kolakisa bazali kotanga liloba koluka basosola soki maloba na polo ezali ya solo soki mpete ezalaki bango kolia bilei wana batondaki bazalaki na nguya mingi bayaki mpe liloba na Nzambe emonanaki ete ezali ya solo. Na mokana na Luka chapitre 9 pona kosukisa chapitre 9 verset 57. Totangaki yango olembisa ngai.
mpona kosilisa bandeko na ngai tozonga na buku na Timothée 2 tomituna maloba oyo Paulo alobaki ete ngai nasili kobunda etumba natamboli na kati na kondima nabundi etumba mpe montole na nkembo ezali kozela ngai ya solo ndeko na ngai eske okoki koloba maloba wana na mokolo na nsuka na bomoi na yo lelo nalingi kotika biso na mwa maloba oyo bilei nini tozali kolia lolenge nini tozali kokola mpo ete mokolo ezali liloba na Nzambe lobi ete na buku na ye na bomoi azali kokoma Nzambe ayebi mposa na motema na yo mpe na motema na ngai ndeko na mposa ozali na yango na kokoma moto na mbongo okoluka nyonso mpo ete okoma na mbongo na mposa ozali na yango mpo na kokoma monganga okobunda koyekola mpo ete okokoma obele monganga na mposa ozali na yango mpo na kozala na MBA okosala bantrema ndenge nyonso mpo yo okoma na MBA bayo bazali na mpoto na mposa nyonso kosala ete ozala policier okozala obele policier na mposa nyonso kozala nyonso tozali na mposa na yango kwa ete tokoma lolenge wana soki tomipesi na nguya nyonso tokokoma bongo ozali na mposa na kokota na bokonzi na Nzambe ya solo bongo ozali kopesa ntango na yo lolenge nini kanisa na yo tika ete Nzambe na bibele aumela kati na biso asosolisa biso bosolo na maloba na ye molimo mosantu nde kamba biso ete totambola na kososola mpe na koyeba nzela nini oyo tozali kotambola kimia na Yesu Masiya eumela na biso nyonso merci